Bandeko nanga mbote na bino nzambe apambola bino partout bozali. Ezali le révérend Jacques Dinabanza. Thème ya liloba na nzambe ezali mbanda na yo to ennemi na yo akufi yo sepeli. Tango yo sepeli o gagné nini? Tango sepeli o gagné nini? Mbanda to ennemi na yo akufi. Yo tondi na esengo. Mais suka na yango o gagné nini? Tu as gagné quoi po ya kufi? Lokola ya kufi, yo o gagné nini? Parce que na mokili ezalaka bien ko luka ko gagné. Mais ya kufi mbanda na yo to munguna na yo, parce que mbanda tokolo wape akoko mape munguna na yo. Mbanda na yo to munguna na yo akufi. Yo sepeli omeli ba champagne, obeti ba shit. Mais suka nango o gagné nini? Sarah abomaka Agarte. Sarah soko tangi na Bible, mwasi ya Abraham abomaka Agarte. Tango Sarah libale kufi, non, tango Sarah kufi, Abraham azvi mwasi mususu, kombo na ye Ketura. Mais Ketura zaki na ndako, na libanda ayi na basi mususu Abraham. Mais Ketura abomaki basi wana te. Amonaki yango normal ke mobali nanga lokola aza na mbongo akoki pe kozala na basi mususu bazala ba difficulté. Pe basi wana pe babota bana. Pe alesa bango, alatisa bango bazala bien. Bible eza ko permettre yango. Mais lelo oyo soki obali mobali aza na mbongo olingi te mobali ona zo mwasi mususu. Tango mobali ona akufa mbongo na etikali na ngo boye. Or soko azi mwasi mususu aboti bana, bana wana bakoma ba pasteur, ba ministre, ba président, voilà asale loko moko malamu na mokili. Mais yo komisi yango péché pona nini? Yo okomi na haine na mwasi basi wana pona nini? Pona koluka obomaye. Obomaye pona bisengo mokili. To yaki maboko pamba ndeko. Toko songa maboko pamba. Ketura abomaki basi wana te. To boko talango na Biblia. Genèse 25, 1 à 2. Après aussi Biblia na yo otangi yango na Genèse 25, 6. Soki toke na Biblia. Na Genèse 30, 4 à 5, Genèse 30, 9 à 10, tokomona jamais Rachel aboma Léa te. Ngana pesa toujours un verset. Rachel aboma Léa te. Pe, bazalaki na bambanda, bana misala bakomaki bambanda. Zilpa na Bia, bakomaki pe bambanda. Bazalaki 4. Na mobali moko Jacob. Jacob azalaki capable ya regarder bango pe kolesa bango. Babomana kite. Batela na seki ba poison te. Genèse verset 30. Genèse chapitre 30 verset 4 à 5. Genèse chapitre 30 verset 9 à 10. Bandeko, tomonaki na Biblia mutu moko na kombo Alkana. Azalaki na basi mibale Anne na Penina. Penina azalaki na mabota, abotaki bana, mais Anne nzambe kanki mabota. Et plus tard aye kobota Samuel. Mais Anne atako bana ozwa bana te.
jamais ana abomaki Penina to Penina le baki lokola zo bana te na bomaika libela akende ndeko yebaka oyo zo sala mukili oyo toyaki bapaya pe baleki nzela yo oyo sekaka pasi ya baninga ya bambanda to ya banguna yeba ke yo pe ozali mupaya pe moleki nzela okozonga epa youta un jour okolopesa bilana yo bilana yo kopesa ya koapoisonne batu to kolukaka baninga bakufa bande kona ngai na Galati 6:7 Bible lobi bomi kosa te moto atiolaka nzambe asukaka mabe nyonso oyo asalaka yango wana moto ezongelaka ye ndeko nanga oyo nyonso ozosala ya mabe ekozongela yo oyo nyonso pe yo salaka ya bolamu ekozongela yo ndeko na ngai. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera de gré ou de force. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce que ceux qui ont ligné loba, ont ligné le loba, solo, tu sauras comment te comporter. Bakamususu oyo kokai ko sala tango za ni lobate oko sala yango pété. Mais ezana batu oyo bakende ke église po batu ba mona ke yepe ke église mais na motema nzambe azate azakuna te na motema ko azate. Ezana batu oyo balingi lokumu batu ba mona kaka ye azana mbongo batu ba mona kaka ye mutabimisaka alingi te mobali azwa mwasi mususu sino te bakokana bakoma valeur moko alingi ka ba mona ye mbanda suka kufi to munguna kufi akomi koseka akomi kosepela. Mais toza un jour oyeba ke yo pe koyela yo pe ko un jour kokufa. Mais avant yo kufa pasi oyo komona na banti oroba okoma ko regretter mais comme trop tard. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous semez du blé, ne vous attendez pas récolter des tomates. Ndeko soko zolo na madesu oyo ko récolter ekozala mapate ekozala mubate ekozala kaka madesu mabe wana oyo salaka oko récolter ngo avant kufa. Bande kunanga ce n'est pas pour rien que na lukaka na bomaka tamu nanga nyonso na ba verset biblique pour na pesa bino kozalaka presete kotala makambo kaka neti na YouTube ozotala makambo oyo esekisaka bato ekomema na kufa zwaka tana yo ya mingi ya Biblia otangaka Biblia ko changer yo Biblia eza ofele mutotonga yo azate okomona ka bisengo na bisengo. Si vous semez du blé, ne vous attendez pas, n'est-ce pas, à récolter, attendez pas, n'est-ce pas, récolter des tomates. Job 4, 8. Proverbe 22, 8. Osée 8, 7. Je reprends. Job 4, 8. Proverbe 22, 8. Osée 8, 7. Soki yo zui babiloko nga nazo kopesa awa ekote ya yo oko changer tant muso oluko benganga
na 06 51 03 90 89 na 0033 6 51 03 90 89 soko oza na bobungi osalaka bato mabe olingi otika benganga na mayele tokosukisa ngo nga na yo na mayele koloba te kaka koyebisa mutu wana nde akopanzanga sango awa mutu azalaka te soki nga na yo tosololi soki likambo ebimi soit yo mutu obimisi yango soit ngai me nga na prêta serment mpona kogarde makambo ya bato à moins que mutu moko aza na kindoki na ye ayaki awa aluki nga na problème azwi nga te ake mbangu na YouTube wana nakotika yo te wana nakotika yo te voilà. Alors Hébreux 10:30 Hébreux 10:30 zwa Biblia na yo pa yozali. La vengeance appartient à Dieu. Laissez Dieu régler la situation. Le Seigneur jugera son peuple. Ndeko na ngai zwa Biblia na yo na Hébreux 10:30. Bazolo bana yo kuna à moi la vengeance. C'est-à-dire la vengeance appartient à Dieu. Laissez Dieu régler la situation. Ne rendez pas le mal par le mal. Kozongisa mabe na mabe te. Tika nzambe a régler situation na yo. Soki nzambe mutu a régler yango, okomona esengo na yango. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu as été blessé. Tu as été blessé. Ne cherche point de te venger. C'est l'affaire de Dieu. Dieu s'occupera de lui. La vengeance appartient à Dieu. Laissez Dieu régler la situation. Le Seigneur jugera son peuple. Si tu as été blessé, ne cherchez point de te venger. C'est l'affaire de Dieu. Dieu va s'occuper de cette personne. Tokotanga na Matthieu 5, 43, 48. Toyoka ni balobia. Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bandeko na banzi boyoki, Biblia ndenge lobi surtout na 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bible est sur le yo kolinga kaka ndeko na yo. Moninga na yo. Mais monguna kolinga ete. Jésus-Christ a dit à l'obi, non. Aimez aussi vos ennemis. Ndeko na ngai. Oyo nga naza koloba awa eza na kati ya Biblia. Soki oza contacté zala contacté na Bible. Mes chers frères et sœurs, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Proverbe 24, 17 à 18. Soki monguna na yo akwei kosepela te. Soki ye atuti libaku kopumbwa nesengo te. Soki te Nzambe akomona yango mabe. Ndeko, soki moninga na yo akwei, soki moninga na yo akufi, soki abeti libaku, soki azui problème, yo kosepela te. Sino te Nzambe akomona yango mabe. Ndeko nanga pa yo zali, fongola Biblia na yo na Proverbe 24, 17 à 18. Ngai te mutu naza koloba yango, to ngai te mutu na fonde yango. Mais, Biblia. Parce que bino bato botina bato ba poison, bino bato bolinga bambanda te, bino bato bolinga banguna te. La plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens. Vous êtes une église qu'on remplit formalité. Mais nanda kuna yo, so nga ben yo par hasard, na bino zwa Bible no pa ezali, o banda ko luka yango, o banda luka yango, o na check yango aw, na check yango, zwa papier na stylo, et comme il est compliqué. Parce que vous êtes même une église sans Bible, sans feuille, sans stylo. Or, moi, na Nzambe a kende na église na matériel du chrétien. Matériel du chrétien za nini? Stylo, feuille, Bible, misatuana, Bible, cahier, na stylo. Kobos na pete mabonza na yo. Mabonza c'est matériel te. Mais c'est biblique. Ne te réjouis pas de la chute de ton ami. Yoza na mbongo, osekaba o bazanga mbongo. Yoza na mituka, osekaba o bazanga mituka. Yoza propriétaire, osekaba locataire. Lobi mundi mina amwa bana bitana li solo lobi papa. Maman moko aki na quartier na biso. Mobile na bana salate. Mais azaki courageux. Ayaka na sani tilanga bilo bana balia. Grand frère na biso aki pasteur alobi mikolo nyonso bolambi bochaka yaye de côté. Ayebisi mama na oyaka. Kozwa so balambi te, ça va mais so balambi okozwa. Alobi nanga papa, mamango bakuma ovanda na commune mususu. Mobali akuma bien, bango be bakuma bien. Tala Nzambe ndinga salaka pona bana ye. Siko mamango tango ya abana ko ya pa remercier pasteur, ba yebise ke pasteur akufa. Maman na so kimiate. Abani ko le alobi, il fallait aller à mbongo mobile nanga. Bolamo elandaka. Ndeko ko regreta kate so sali mutu bolamo yaza ko a reconnaître yote ko regreta kangote. Yo mutu mesana ko seka batu. Batu apasi.
Yo moto olingaka bamonaka yo bango te. Kosepela na pasi ya moninga. Pasi yango ekoyela yo pe un jour. Pasi yango pe ekoyela yo un jour. La haine est un péché du cœur. Kozala na haine na mbanda, kozala na haine na ennemi. Mes chers frères et sœurs, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Et dans un royaume, il y a Nzambe, et pas amour et joie, paix, etc. Dans un royaume, il y a Satan, et pas haine, sorcellerie, envoûtement, mensonge. Et ça n'a qu'à wana. Ndeko nangai, tangu yo ozalaka toujours ko sepela. Ozalaka toujours na haine na batu. Olingaka toujours batu wana ba kufa. Na ko tile pozo po ya kufa. Yeba yango ndeko, ozala royaume na biso te. Ozala royaume ya Satan pa haine ali. Ozala royaume ya Satan pa haine zali. Mais muto zo seka akele msuna lola. Mais yo okokende na lieu de tourment. Lieu de tourment ezali salle d'attente ya okende enfer. Mais ezali salle d'attente oyo kovanda kimi ozo sekozo lia te kuna baliaka te. Fimbunde. Fimbunde. Okuta batu mosu kuna. Bazali na bamoye te. Bazali na ba pauvre memite mabe. Baba nako beto niti kosakana te. Ozana esengo na kibokonzi ya mokili oyo na terre des hommes. Olie owela kibokonzi ya likolo, yozo owela kibokonzi oyo se ya terre des hommes. Oyo tondi na masumu. Ndeko na ngai soki yo salaka mutu mabe, tika po oyo koyela yo koyeba te. Bato musu bandimaki teke mama oyo bana ome masani kosenga biloko, bandimaki teke un jour ya kobonga. Lelo yo ye mutu akoma oyede bato. La haine est un péché du cœur. L'hypocrisie est un défaut que certaines personnes savent pratiquer avec jouissance. Hypocrisie. Une personne à double face. Ozo leksa mutu bolingo na mino na se ozo liaye. Ozo leksa mutu bolingo nzoka yo mutu oza à la base ya empoisonnement na ye. Ozo leksa mutu bolingo tu te caches sur des œuvres bonnes alors que ba œuvre wana osala eza ya Nzambe te. Bongwa mandeko. Bongwa mandeko. Biso tondimaka mafinga, tondimaka mafinga. O finga nga ndenge olingi, menga na osa musala nga. Nazo changer batu pele. Mais yo zo finga ngai. Okobeta libako mona bukana lokolo. Oyebite uti wapi. Parce que zo finga injustement pasteur Dinapanza. Oyo lero batu balali nga na osala ba video. Na osala ba video ya mboka ya moko Nzambe, na osala pe ya mboka pona ko éveiller ba konzi o bazo sala peuple injustice. Mazo benganga ebele balanda ngo. Nazo mona pe makamna ba mosu ezo changer ezo utapananga. Mais yo so na mutema na kimdoki ya mbindo ozo finganga ozo kosela makam onga na yebite ozo ko seka ozo ko miseka ndeko na yo ozo ko miseka ndeko parce que na osala musala moko ya kitoko pe na lingi ya mingi. Soki ozo na misala olinga ite luka o changer. Kozala hypocrite. Hypocrisie. Oza mutu ya double face. Ozo la kisa mutu bolingo. Mina cœur. Isa mawa. Les caméléons changent de couleur. Mais l'intérieur reste le même. Les caméléons changent de couleur. Mais l'intérieur de ces caméléons reste le même.
Ezaneti sataniste ndoki alobina on se repentir mais kuna na kati makila oya mela ya bato eko changer motema te. Ezaneti ozu papier oyo on efuni yango soko repasser yango eko zonga so ndenge zalaka te. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Olingi mokili mingi na biloko mokili. Ozo tambola na voiture kitoko. Ozo mona ba oba tambola makolo batu pamba. Otali ba ndako yo tongisi, otali ba mosusu bia yo eloko nini. Malgré pauvreté na ye, mais ozo tile pe poison au bomaye. Malgré pauvreté na ye, azo sona pasi, mais olingi au bomaye. Ennemi na yo, oza kutu prêt ko bomaye. Soki akufi ndeko ozwi nini. Na mateya nyonso yo nazo koteya, nazo kotunaka ozwi nini. Soki monguna na yo akufi, yo ozwi nini. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Ndako ndenge nyoko tonga yeba ke même olali lango okokufa batu musumu tonzo yango. Mituka wana ozosala lufondo un jour ozana ngo soste. Kibokonzi oyo bozoko tutila tolo un jour kibokonzi yango ozana ngo sosote okokoma nani. Tango okota na hôpital omoni liwa eza ko yo sentir parce que mutu fa kufa yeba ke siko yanga nazo kende. Otali biloko nyonso oyo bana konte nango. Otali batu nyonso oyo obana mona batu pamba bazana santé kitoko. Yo mutu ina mbongo ebele okomi na bakushi. Tata momimba. Ndeko ete yayo. Tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 2 à 4. Zoa Biblia ya panso zali ndeko nangai. Tout bien, eloko nyonso mukili. Biloko nyonso mukili oyo ezali pamba mumpamba. Toyaki maboko pamba, tokozonga maboko pamba. Yangwana Dieu est amour. Alingi biso toza na amour du prochain. Linga moninga na yo ndengo komi lingaka. Mais pourquoi sikoyo suki ya kufi yoko mako sepela? Ndeko longola elamba na olataka. Luka olata elamba ya lumière. Kota na mateya nanga okomona 0997 bien 98. Nenge nani aveugle Bartimée abwaka ki elamba zalaki nango. Akiko lata elamba ya lumière alalandi Jésus-Christ. Baza ko benga ye me yako zo elamba na yo awadi mantono le msozo baso yako zo ngwa binani ngai ngala sina poni voix yanga. Mais yo ndenge ni voix na yo zali moko na kati moko na libanda. Moko ozo faire comprendre les batuke olingi Jésus alors que olingi no yete le kolomoko na kati kolomoko na libanda le kolomoko na kati ya hypocrisie oya libanda pour osala batu mabe kotinda ka batu yozwa poison oyo keno poisonner okuna muta théâtre yozwa poison oyo keno poisonner musicien yo muto zwa kayango okendo sala kayango na oya tinda kayo na yo péché de participation bokene nzela moko. Mes chers frères et sœurs, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 et 16. Prends conscience, chers frères et sœurs. Prends conscience, réveille-toi et surtout, prépare ton éternité. Car tout est vanité. Je reprends. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 et 16.
Prends conscience, réveille-toi et surtout prépare-toi, prépare ton éternité, car tout est vanité, tout est vanité des vanités. Mes chers frères et sœurs, Bananzambe, je crois que Nasuki wana soki oza mwana Nzambe olandi mate ya oyo luka 10 personnes au partager yango ndenge yo ko partager yango oko changer bato mais bato na ba ko changer po yo mto tindili bango yango donc nanga na yo mapamboli please nanga na yo mapamboli please parce que soki yo otindaka yango te nde yepe a changer na yete mais lukola yo muto tindi yango ekotie abanda ko sala mabe abanda ko tonga bato abanda ko sepela na bapasi ya bato habite akoluka amour ezala na ye omona mokolo mosusu ake Kinshasa amoni famille moko ezala pasi akosala nini a aider bango mais liboso tango bana okende akomona famille ezala pasi akokende ne bango te mais à cause na yo ndenge yo sali akomi kotikela bato kamwa ba $10 po bango pe bazala bien. Nzambe apambola bino kalate tozokoma na mosusu bana Nzambe. Voilà, au revoir bino mutu vous avez besoin il y a Maloba Nzambe. Merci, au revoir.